même la Grèce na Turquie balinga bakima même la Grèce ba bito ba kima na Grèce kasi na Grèce pe kuna bazo tambola ba OK ba restaurant or OK amona okima akima na ye ah bon ya alo baba po ani kasi pas ye mi makambo ngos Team France Télévision bazo Schengen alobi bien de Luambo tina fali de Luambo makia di tina fali ya tina bébé chana muto ko betaka musique lokola fali pupa arozala te est-ce que il y a mango mwana wana lelo nganze ba misusu ba modi et puis pourquoi nini on a Congo ça nini soit tu mets tu vois bien o che poudre o tem na coin au mona ba tout ba faire tout ya kala o ba dans la carte ba su elote ndo ba pecho madame molote Israël a bibi l'Égypte ba kati mer rouge ba okende terre jaune donc siko pourquoi ngati ka ba mission na Grèce yé akende Paris c'est programme le bozala ngo yemda lobi yango faut que le programme tu vas si tu as le lobby tout le programme semaine tu vas okende Paris et moro ayebi makambo ke ça na Paris soko okende okese ayebi yo yo nimi ke depuis ndaza bongo ake Paris asala ta 2 semaines to 3 semaines ake alukata mukanda to boka tangunda Team France Télévision Team France Télévision Team France Télévision Nemara Salande Makam. Merci, bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui entendez nous souvent partout dans le monde, c'est 3W King France Télévision. Merci beaucoup Nabandeko vraiment bolandaka biso pe bolandaka émission na biso vraiment chaque temps, chaque heure partout au Bozalaka. Merci beaucoup Nabandeko à Paris vraiment toujours c'est pela makasi na ndenge vraiment bozako s'abonner, na ndenge bozako aimer, bozako partager. Merci Nabandeko Nyonso. Je dis un grand merci à mon sponsor. Hein. J'aime beaucoup la famille Nanga. Hein. Mohamed Moleka. Nkolon Tuku Vwandu. Président et homme d'affaires Nyonso. Il y a Afrique du Sud. Et Zanan et Mohamed Moleka. Merci beaucoup à Alexis Moleka. Merci à Mike Moleka na Paris. Claudine Zenze na Paris. Merci beaucoup. Sans oublier Fondation Trésor Mouchi. Fondation Trésor Mouchi, Fondation Oyo, ils ont les sababola, ils ont les orphelins, batunion sauvement. Merci beaucoup à Trésor Mouchi, le 3 fois King Kabo. Balobito CP là qui n'a 3 fois King Kabo, ça la mama bien fait. Robert Nzao, agence Noël, NG Business, anniversaire naie et les cas qui bien sans oublier vraiment la bande de Rognon so ba rappelé ba partager l'émission na biso Yannick Wenge mon confrère Molipas on est toujours ensemble ni Roumé le véritable Katangé. Bonjour. Bonjour Erzmumbayo. Boni. Kimerangolo. Kimezali. Bende asfe mama kasi hein. Asfe mama kasi on a biloko Turquie batinde lioto biloko ya Grèce fona bi Grèce kunezaka mai. Ya to kala ba plan na biso. Ya. To kala ba plan na biso donc. Dans le système à ton malili moi Kimeza bien faut dans joking de sera moi bien. L'actualité, tout côté l'actualité, le véritable Katangé, depuis que Pomba, Azaï Nakin, depuis que Pomba, peuple Lemba qui est, depuis que Kembi Nakin, à Robert Taba concert, 3 personnes, 4 personnes, depuis que Aken orchestre Mobimba na poto. Katanga. Babola bazu visa. Babola basambusi visa. Babola. Bicho Babola to sambusi visa. À qui on a combien de missions? 22 personnes. Tu as porte-parole à qui? Porte-parole à grâce à qui? À maintenir. Grâce à maintenir boulot na. Oui, porte-parole à qui? Bien foutre depuis que ça game bon. Dès qu'il n'a pas ça na yemo ko. Pomba ezara takana zakana ngata reconnaissance fort. Ba yebete pomba so on peut ça mai. Sera jour aux sur mai. Peut même surprise que mai. Gilit molobele to mérite ko za resika wana. Gilit na peso mot de place ça depuis ka nyoka mina kina otamwa na tarsi azala mutuka te mabo moko ya jeune boya luaka baneko loué otambola na. Ba tunde baloba za pour bon da misali boso ke akoya pe besa tamo na taxi za ka pomba na niveau de prix ka sala qui est l'élèvement tokocha Fabrigaz akoyi pe na azala kana nini mwana wala botanga ka kombo pamba mwana azala kana nini le beta c'est le banana bokoma ka sobole émission la biso botanga comme bana wana basala makambo nini bana na basala ngo babina file basala makambo basala makambo bien bazo beta bandule basala makambo que population ezo sepela
Zoom to beta actualité, beta ma micro. Tu beta actualité, ce sont frères naïe, ce sont des musiciens. On a pas na émission na bisoté. Bana mongol. Zara ba mongol na ba bato bango ba fendende otuna ka bango makambo na bisoté. Bato ba fendende suna nyama. Biso to yeba ke déplique ndé ala comme fendenge atima David Mosso côté kuna sala yo moi système. Dalela ba nzuku bongo. Tuna ngamba vana na yete. On ba nzuku. On a encore un nzuku sans qu'on va jeter. Tout côté non avant tout bête non masolo ya mama ki ya na tout bête non bolozi. Bolozi fait na bakate bolozi 1 million de vies 2 millions de vies qui disent ils ont marché biso que na molo est-ce que tu peux faire que bolozi longoli ba générique belé na marché est-ce que depuis que ça tandaka nango te wala de makambu le siko to banane makambu c'est banane makambu sikana yo mo te suite nango te na Turquie ba mindele ba obina bolozi akesu Grèce mindele ba obina bolozi après na Liban aéroport parce que bolozi na Kinshasa et beti mena ba concert on dirait à négliger qui yango na ba promotion mais yaza mutu moyembi yaza lo bana na te bo ke le beta ko ba dio beta ba kwa yaza moyembi et ça la générique et tchara ça ba générique bolozi ba identifier et ça la yaza moyembi fa yo ki sabatu na kunga Eza pomba niya si foma twa kama kunga yoki kunga po esiko yo apesi yo bolozi ezo yoki na kunga te obeta bolozi ndeni ebele ba chéri ba vana ba zala bandule ba ko tuli bandule wana o tayi lo na grâce te pana grâce ba sepe ba sanfure asenga ki fitiri na fali pour pas fali a boy fali a boy na ya jamais ko yema po depuis gaza trop fait rigola pomba va na eka ba ju téléphone atana na numéro na été moi na otanga te atala ala numéro mo na fali pour pas loba yango to batalaka batalaka makamune nyoso atimela ka bango la ba na ba notification na ataka biloba bona mwana na mwasi ya fani wana aloba biloba otanga mwana mais ça rêve il y a des plics rêve à dépliquer ça la rake akoma lokola nani fali pupa fani akoma lokola ye tout le monde ana jogo abeta na bale makasi na mama match le betaka na yale Ibraton na mona il bete so abeta bale makasi mona loka jogo loka afana na ba noko ko mana no mona nde ye mona na na loba ala na ba ba kunki na akomisa ba travailler na non lo mona to sona mo lo mwa ce sont des musiciens to sona lo mo stade de martyr ya fali popa esengo vanda ki wana nengo talaki yango esen lelo wera to jibe to kofiolo mide ba obeta tolo su ya stade de martyr pour corriger yango no ba jouer c'est vraiment bébé samarambo on vient que 20 toni kofiolo mide jibe pe ba légende pour la mwana wana te pour ça de martyr et jibe na wera ba beta concert to somba ba billet to kana ba bar te to joma sanga o juma sanga to somba ba billet il fallait pour faire ça qui va bien masango fele wana et là neni aussi de nini va pesa et so mona muto so mi bière moko ba pesa billet non on kombe on va ça mais attends bon non te mais quand même etondaki quand même te ba totali ko na grader ne ba quitter na C à l'époque ba wera te ki grader li kolo play c'est play li banda ba tikali si on na ba 19 ba 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 musique to yela ka ngote fala mettre vraiment nzembo ba yoka ka ba petit moment ba 18 ans 17 ans ba yoka ka abete musique ngote te on mettre on est les auto team on mettre comme ça musique pas mon ana te a jouer les grâce à kenara pumba quoi aigle ça quoi yo ta ko alobaka kanga aigle moita ka ça kanga déjà kufa akanga aigle te biloko na sala za ba scénario nous le kunga yesa ka musicien nini ya mwana ana asali vocal na kata sali bato tomuli mabo ndeba wata basala na martyr bino boka kaka kuwe wana nde batinyoso kaka kuwe wana ba ayebo moya sika public kangi déplique moya sika c'est le cas c'est pas faire ayembi be pe public na mwana na soki ambazi soki mwana ambazi soki alo ba biloba loba ye atata vocal moko bala basi ba yemba na nzela mwana ya 13 ans exact atata kuwa na bango bango na otonga patron na bango bakana tonga patron bango biso bato obima te mais so bakomi pemele aigle ba banga poni posa poto
comprendre oya bana masola bana na bana bisote comprendre nous va grand journaliste faut boye ba nini ba grand journaliste boye ba nini biso la tolité les autres ba bola ba ju visa ba ju Schengen alobi bien de Luambo tina fali de Luambo makia di tina fali ya tina bébé chana muto ko betaka musique lokola fali pupa arozala te est-ce que yoro ndima mwana wana lelo nganze ba misusu ba modi ebi vrani on a commencé nini soit tu match moi bien o che poudre o tem na coin o mona ba tout ba faire tout ya kala o ba dans la carte ba sur l'autre le ba petrol ba za ba mbasi so ya mbasi lambazi petrol na ta musique ebetama ye patron na ye ta ba vieux wana ba mettre musique papa patron na ye azakura na masala biso nani masala biso kima na poto akima ye nani Chibambalo ala ndoela ka oteka ba carburant okopa et on a la Chibambalo ala na Chibambalo Chibambalo oteka ba carburant ala ta ka fali wala viona da bala makam okopa talandule ze ko fa beti libanda oki son na qualité na to na Canada on senti que ba oye ma musique ba oye ma musique mais attends bongo c'est total première stade de Marty ya Weranson assemblia peka bongo nani ayemba vraiment ko yemba makasi ya to bini reka to kuka gumbala moko eza première nani stade de Marty na la deuxième première stade de Marty vunda ya rosakana kutu te baba bindo me ba yemba ko la rosakana te ti les dans internet yem sanga concert a fallu dans internet ya ba Zénith ya ba Bercy ya ba soma concert que ba fanda na bari mo ba beta Zénith awera ba concert na c'est pas ta déplique et ça rabino passe kaka pour kaka fali aboya ne featuring na déplique pour déplique a copier ye ya mwana que ça va passer ye mwana na concert na que wata na avion senga featuring mais wata na avion yem ta telema ya prochain wata te agam da wana na fali prochain wata pourquoi on a pas de mama bina fila ki ba ne ba mama on soki te bina fila ya qui déjà a perdu le roi papa na perdu qui bien papa na senga pardon pas perdre qui mimbango sur l'état d'espoir wenge bana la so bakutana bana wenge ba lo baraté bana la ba fani banani ba lo baraté ba baba. Yeah, merci beaucoup, vraiment. Tout ça toujours na Katanga, vraiment. Merci bande au balandi, bazo sepila, émission yango nenge za la gou yango le véritable Katangé. Atana topé misa mela moi mai. Merci beaucoup na Patrick Kabambi. Le président Patrick Kabambi, toujours ensemble. Merci beaucoup na Double Boss Argent Bola. Auto fête anniversaire na ye Double Boss balo sako na yo champion Adoulé Maboko princesse le sénateur à vie. Princesse le sénateur à vie, Balobia Zalara toujours pemena le pasteur Alpha Lukaou, le vrai pasteur Moutoza na mafuta en colo, pasteur Alpha Lukaou, merci beaucoup na Laura Yando Aigle, Laura Yando Aigle espace 28 na Yoville wana ezawana tout da siko na par rapport déplique ndenge ba mission ba ki est-ce que ba déplique pomba ba musicien na ye ba kozonga ya na ye ba go tuna question na négativité na bino ngone comme réussite na biso atu tout ba sala ba campagne na bima raté musique yo kana raté asala raté aké ba changer campagne ba musicien ba kokima ye sko yemo même la Grèce na Turquie balinga ba kima même la Grèce kuna ba kima na Grèce ka samona na Grèce pe kuna bazo tambola ba OK ba restaurant OK amona kokima akima na ye bon ya alo ba bon point et que c'est pas ye mi makambongozi on va dire d'espoir mutu le téléphone coûte bien de sang la mise danser za kimi pour dépliquer la mise ko taka subuto nze mune beta raté na babar yo mieux de son salon beta masolo ba to ba beta musique na mieux de son salon nino ya awa okota ko sera mieux de son na kote po ayote na za mututi ye na yoki o sepela tena besoin de musique beta na bafle
c'est que ça on le baraté parce que ba misa miel il y a pardon il y a bien Philippe Bakoki pardon il y a des plics Bakoki mana bango papa ce qui ba ki mana ça des plics ba na ça c'est bête raté ba misa on a ba bête concert ba musicien ba continue page na ye papa journaliste Zumba Yosa journaliste international oye mission continue page de plics au monde en jour martyr jour où l'équipe nationale est bête des plics avec la Saint-Thérèse play à craquer. Depuis banda la vie ya banda avec un millier de vies la solo si comment dire que monsieur de la malade madame on juste que Schengen madame molo Israël a mis l'Égypte ba katimé rouge ba okende terre jaune donc siko pourquoi ngati ka ba mission na Grèce yé akende Paris c'est pourquoi madame le bozala ngoyem dans le bien faut que le programme tu vas si tu as mis le lobby tu le programme à semaine tu vois que Paris est mort ayebi makambo que ça à Paris tu vois que OK c'est ayebi yo yo nimi que depuis ndaza bongo ake Paris asala ta 2 semaines to 3 semaines ake aluka ta mukanda ta boka ta ngunda aluka mukanda so mara ngunda te pour li bote sala kuna bana bazaka kuna na bana ba misie bo combien d'années ka ça bana misie ba ti bana bazaka kuna kenana photo yemoko ajonga yo se salina ya Congo alors la Côte d'Ivoire le bosso ministère nyonso mike babima bagange la Côte d'Ivoire yaza na Côte d'Ivoire a ume akoka makamuté na Côte d'Ivoire akoka makamuté avec sa biso soni amoya le bloc la bino la revendre boye ali nga suma ko revendre boye yeli nga mama vendre yeli nga vandi bo le to vando banoko yo sona vanda bon banoko na ba fani chola ni yo fana fali ba vanda ka boye so ba vandi boye normalité za bien ba fana kala ba boss bando fanda boye ta fandi boye bino ko maka se boss vanda ka boye boss vanda ka boye mun boss vanda ka boye to sa tinga ke boss aloba so boss mo vanda boye ah kinzele koti déjà bien moté katanga moto bande ba Hollanda yo ouais na bige bande belé bo sepa na émission oyo to bige to kozongela yo ouais soki ba musicien ya déplique ba kimité soki te bitu te peut-être ba devoir déjà banana Congo yo moko presa lobaki pomba niaz ngo ba benga les padres ah pas les amis on a bon flatté par ma dynastie ayema la dynastie fait encore la disque na ye ah on flatté pour mon faire nani faire na ye ça lui plus yem dali boso abenga vie na ye vie yaka toye mana ona disque na nga vie pas ndima so fait la ka mona le ko likamusanga bite yaka to chaka okindoki awo taka yema lo bele misobi Jésus le nias na pomba nias. Et sorti baram. Tara nzembo yema la JDT. Oyo kada nzembo yo kanate wa kutu. Wana kutu bo sana. Nzembo oyo depuis ka yema na JDT. Le bina ngalo te zonga le tuninga yawa. Te zonga wana ebeta la te. Yondo yo kakate. Te zonga le tuninga so ba mise ba zongi. C'est là venir au point. Mais biso te bisa ida ba musicien. Ndemo keboye. Te bi solo ko kikime za kana ngo. Soki bokima yongo sira sinyango depuis ka pesio ke okomolo babo vraiment to ba ko pa héritier watana bandolo babo était c'est que depuis ka promettre yo Turquie hein te nga ba promettre nga te nga na sala ka po makampo na za na bango na ba sa mission ya wata awa ata ya ki payote wata sulola yo ata disque moko bimate a répéter kana nu na coulisse nga na lobela ke héritier na oyo sa batwe ba nzembu oyo ko betana na disque liboso na yebisa ba bino na bemission titre nzembo pour na zalaka la ba former na orchestre wana ozalaka na zalaka déjà Kazimbi ya fini au bouton ako fina nga bouton ndeni nga na héritier watana ba ya ki parana oyo na kena nga ba copie na nga héritier mba liboso na tomona te ay deuxième fois tomona troisième fois oya ye na misu na yo na pesa ka mboto na pesa ka ngai katanga et si na ayebi yo tatunyo katanga wa ah tunanga tala nga noko ndeni après concert na yo d'expliquer ye mutetele na moment ina solo nga kena nga na cérémonie Joka Sai to continue biso de na yolo to kena biso so nga na nkale yepe nkale nga mo pe nkale so luki ngai o luka pe numéro mama ya mutalo bela kama héritier awa te le rolanga
yango potika na yo pe bakipa yo te jo bana na fetika pe mutu mo pa le bela mama wata awa azate yango yenu mbala moko pa pomba pasa ngai asa nga banda kutu pomba tango biso to yo na expliquer le mot mke to zaka kila bax petit nga mo Samia mo ta mo la kakol na kin petit mo Laetitia to zaka ba cofondateur il y a les amis de Wata na kata la samba nga zaka soda na ya tennis civil ba ba te na tennis civil na puya Wata to ke na kuta même tout la chef to na même jour héritier que comment na soda mo na bangala na tennis akamwe yo zaka soda to na soda pour la linga ba moi musique pour perdre na pita mutamuti ya monde musique à l'époque au comprendre si ko tanga sani ke na yeba mboko na moni ke Teresa netre Wata mutunanga na push si on m'a rabana nyoso batanga ngala team ngam na banal masolo wana première mission na sala na Karine Mokonzi pas de chombo tanga utikina luka nenga so ko continue chaîne na bino mususu moi otanga ba kombote concert na bino bibisu momando sala à l'époque il y a Rafengundu so Rafengundu so telle mission nga tout na cette 50 émissions pour Mama Wata. Mais désolé. Merci beaucoup, Papa Katanga. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Vansa staff pour te toquer. Nicolas va appeler sa mot de papa, de petit la mot de la SK. Moi ça Mbishi. En direct Sénégal. Moi ça Zama. Na ba Sénégal. Comprendre SK. Moi ça Mbishi. Moi ça Jimaraton onyoso. Ba gros bisous. Ba pesima ça na Diego. Autos la auto ba Luanda Zongi. Ça fait déjà le deuxième jour. Bomba la mona mi de l'école. Ndoki, masalanga choupette, la PCE. Yemoro champion. Commanda Ilunga. C'est pas des rails. À un restaurant, on a refité un restaurant. Restaurant Shalom. Shalom. Donc, ils ont un quartier. Le bichot côté Elisabeth Bavandara, Elisabeth mannequin de Djobu donc à côté on a vendu la famille. Donc on a au monde on a restaurant Shalom. Ils ont congolais petit nanga chinois kayumba elengi aigle petit nanga edo bizarre edo kabangu petit frère propre Kadi Kabangu Gogan aza déjà awa donc la zone sous la bonne chérie moi ça taille SK toujours SK. Moumela. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission 100% vérité, présentée par votre humble serviteur Erzoum, journaliste à l'équipe Barona AA. Merci beaucoup à la famille Moleka, Mohamed Moleka, Voandou. Merci beaucoup à Dr Chico Mwanza. La petite, ma petite sœur pour moi c'est à Pembe. Amida Zaina. Amida Zaina, la pétition Mbote, Tedi Lumbu na Paris, fondation, ils ont ça la Makambo, fondation, ça na temps. Et ça la Makambo, na Mikolo, ils ont fondation Trésor Mouchi. Mouchi à dollar. Fondation, ça la Makambo. Mouchi à dollar, toujours. Trésor Mouzongo 1000 gender. Trésor Mouzongo 1000 gender. Merci beaucoup, na un pays d'art hyper doublé, Maître Tedi Moniagno. Maître Tedi Moniagno, toujours. Merci beaucoup. Chérif Osonga. Merci beaucoup à Patrick, Patrick Kabambi, Alex Moulimbi Mokonza Mboka. Merci beaucoup à Bandero Katango Silsia. Kitoko, c'est pas Erzoum, c'est pas Yannick Wenge, moi la palais, le petit Nangamoro Beni international, Zara. Tout ça, on a fait staff à Moulimbi. Alex Moulimbi, na Bluetooth. La personnalité présent tous les affaires. Yemoro présent à Bissot. Salut tout. Pas bon de libérer la semaine, tu auras toujours présent moment du Moleka, toujours au sommet. Banabazar au Kita, des bisous à l'écolo. Merci beaucoup. AK47, Arsène Toutou, Moutombo, manager Pape Bineza Balbi. Désormais, na Bluetooth fait restaurant bien. Sur Lingolia, Ngolo, Babi Ngolo Zongi. Désormais, na Bluetooth. Restaurant bien zawana, merci beaucoup na bande gonyoso, beni rume azalaki wana Yannick Wenge toujours agence Noëlla NG Business. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.
King France Télévision, King France Télévision, King France Télévision, Nemaram. Salande Makam.